c'est bien. Eza malamu. Mukolo mobali. Ngai pe naza mama. Naza mwasi pe na kati ya foyer lokola bino. Na lingi sikoto kabole loko eza capital. Ce qui m'étonne, na bana basi o babonde la kabakoti na kati ya makambo yango. Ke mobali ya mutavandi ayebani c'est bien. Sikoyo. Eloko nini oyo yo kosala po mobali yango atikala na ndaku tango confirmer kosila. Tango confinement ekosila, eloko nini oyo yo mama okosala. Siko yango nde makambo nga na ye pona sola na ba mama. Eza makambo nga siko na ye poto kabula ngai na bino. Ba mama bobongama. To bongama to solola. Entre bana basi na nkolo, bandeko. Eza na eloko evandisaka mobali na ndaku. Mibali nde bavai na ndaku boye. To kanisa te bavandi, avandi te po alingi yo mingi. To avandi te po azobanga yo. Avandi po eta esengi ke abima te. Po makambo toza nango esengi ke mobali abima te ava na ndaku. Sikoyo, ngai ndeko na bino na ye to solola. Po to yeba nini oyo kosala lokola mama. Tango confinement oyo ekosila. Mobali wana atikala. Akoma na posa wana ki akendaka ne lisu libanda ngote. Makambo esalaka ke evandisa mibali na ndaku ko afanda. Po makambo wana esalaka ke evandisa mibali na ndaku kaka le contraire ya makambo wana esalaka mibali babima. Akendaka ne kotambola. Po na ndaku moto. Yango siko na lingi nde to partager nga na bino. Eza mabete tango bat bazolo ba ke Yesu ozonga c'est sûr. Mais ça, c'est pas encore le moment. Parce que Jésus-Christ, il avait dit, pour ce qui concerne les temps et les moments, ni lui, ni les anges, juste le Père qui en sait. Papa nda ebi mukula kuluba na ekita. Mais yango tende mama likambwalelo. Mama likambwalelo, ngande kona bino no bito kabola. Eza na biloko yo evandisaka mobali na ndaku. Oyo esalaka ke mobali alinga mwasi. Oyo esalaka ke mobali atabimi lelo ake musala. Aza na posa zonga mbanga kutana molongani na ye. Mama, tozo sepa to ba vai na ndaku. Tango confirmer ko sila. Osi te ba stratégie ko vandi na ndaku. Yango siko na lito kabula na bino. Mobali eloko evandisa ke na ndaku ya liboso, c'est la politesse. Ya mi balé. À part dans nos prières, pour tous les makambo yo, il y a vie à couple boy. Couple de la spiritualité, couple de la physique. Tous les bilan makambo is physique, il y a libala. Na boy bat memango, azolo be makambo ah tous les mambo libala. Libala is la physique, is la charnel, is la spiritualité. Et loko est ça la ke mobali avanda na ndaku. Ya liboso, c'est la politesse. Quand l'homme il sent que bazo respecté de wana ya liboso Yami balé, l'humilité, la soumission. Mobali azalaka faible liboso moi suis azalaka soumise. Bako sote. Qui si alibali azalaka Qui si alibala? Fanda na ezate. Qui si alibali za soumission, respect, bolingo, komi kitisa, la considération. Mobali wana a se sentir kaza considéré et pas ya molonga ni nae. Maman, tant toza ko beta tolwa wa tobi confinement mobali ayebani. Est-ce que mobali yango tamu bakambo ekosila akofanda? Sikoyo kota na ba stratégie oyo tozo solola lelo. Ngande ko na mito partager. Mobali akovanda soki oza poli. Mobali alingaka mwasi ya munoko tende konanga. Mobali alingaka mwasi impolite. Eloko ezo kimisa mibali na biso ndaku impolitesse eleki. Bana basi na nzambe na ba oto kendaka église na ba oba kendaka église te impolitesse leki mangale leki biso mabe munoko leki biso mabe mobala lobaki moko yo sokomi nango 300 mobala lobaki moko yo sokataki lingalo claquer porte pa okei awa tozo loba confinement bongo tant confinement ko sila yango na lingi okota na ba stratégie mama banda ko lata politesse mama luka politesse mama luka humilité luka soumission. La Bible dit la femme soumise Yewana mérita kalibala. La femme qui est comme des perles, qui peut trouver une femme, elle a des valeurs plus que la perle. Fallait en moi sur la takajip na qui tambala na mutute. Boji pa mulaiti na makolo inda la femme soumise, non? La soumission ça n'a rien à voir avec ba qui tambala na ba jipe mulaiti na makolo. La soumission c'est quelque chose qui est recommandé par Dieu. Moi je suis à la soumise et pas mobile les moi je suis à banga kanzambe. Tant vous se soumettre à mobile aux banga penzambe parce que ça la au Bible lobby que la femme soit soumise à son mari comme l'église qui est soumise au Christ.
Tant l'église est soumise pas à Christ. Moi, c'est pas à la soumise pas mobile, nous parce que la femme, c'est l'église. Moi, si. Si quoi, maman, yo politesse aussi, lisa. Vous allez kanangote, boye banite. Si quoi, vous obéissez à tolo, confinement, tant aussi là. Kasi ko kende. Banda ko lukana nous stratégie ni yo ko sala pour mobile wana tikala. Pour mobile wana zwe sika fanda. Banda ko sala nous stratégie. Tika na nous, ko banda ko luka o, akotika la oui. Mais lukande ngo kotika la na, okotika e, wa akotika na ndaku. We ko sala ki mobile attaque make musala binga, nazonga na mama za ndaku nazonga na. Politesse wana, façon nous ozo considérer. Mobile ya senga kamutu pardon te bande konanga likambo yo na sola kango mingi na ba mama, na sola kango mingi na Pauline Italie, na sola kango mingi na mama so, to sola kango mingi. Makambu ya politesse, mibali balemba na bango basi impoli o, mibali balemba na bango basi impoli, mibali balemba na bango basi bazalaka ya zolo balikambu moko mo sasa komi nango 400, mibali balingaka respect, mobali asengaka ne mutu pardon te. Bandeko moi si babimisa na kata mobali, eloko to bossa na ka, je vais choquer les femmes maintenant. La femme, hein, elle a été tirée de l'homme. L'homme, il a été créé par Dieu. Mais la femme, elle a été créée pour l'homme. Alors, mobali, nakibo nzambe, aza nzambe, po asalama na image nzambe, nzamba lobaki, créons l'homme à notre image. L'homme, wana, ezala ki te, ya moi, sinon mobali, ezala ki homme masculin. Créons l'homme à notre image. Tango nzamba mona ki posa ya mobali na motema, nda lobaki asala mwasi. Yango bimisa ki mwasi. Mobali aza mokeli. Akofuka maliboso na mwasi te kela mpasi ngo pardon. Mobali ba pardonne to remarkaka, omona kaka akomi luka mizongisa. Pour au moins omi kitisa mais yo zela fuka masengo pardon mobali aza créateur akosengo pardon te yo mokeli yo ekela mo je suis désolé yango wane lokonga na zolinga na singa ba mama politesse respect bandeko basi na poto to silisa respect na mibali makambo le kaka na couple na yo partout basi ba yeba na ba cousine batikala na fin fois kisasa kuna na kisenso soki bebe yo ana poto bengi bango mbangu makambo nyoso to couple na yo koma libanda mama. Tango sko boko bongiso ko kasone ko yesi bango ke bongisi ba yini mobile no ba yini famille na yo. Ba yini famille mobile na yo. Pona nani pona yo moko. Posanga discrétion. Maman, to luka ma biloko e ko bongisa liba. Surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh bandana tika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons.
abonnez-vous à Tolonacé TV pour la chemin de reportage match 3D. Rendez-vous car les mêmes d'ici et proche. Tika Diamba. Metika Moïbi. Metika Kokota. Comment Mayele? Nous disons toujours et Tokoloba Kayango. Timukolo Yesu Akosia. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, ils ont politesse, ils ont soumission, ils ont discrétion, ils ont respecter mon bali, donc à se sentir qu'il y a un millier naïe. Mon colonie n'a pas sur la nom Makambo. Mon colonie au salaire mon bali n'a pas cadeau, maman. Mon colonie au salaire mon bali n'a pas cadeau, à parfum, à débardeur, à pamba, à boxer. Nga semble la camobali l'autre côté. Mon colonie a coûté un biscuit basala qui est cadeau à kokende. Tozo we le cas que confinement tikali yo o sali dani point etikali ezali kamunde ya présomption awa ezali kambu yake DLC au conserver au sali de nani peut conserver ezali kamba conservation au conserver nani makamuni yo sala que conserver ata lelo confinement si là ba so akiabi ata kutela mwasi mwandi hadi nabi mama va non nana mwasi na nanda et loko esala ka mobala zala ka faible liboso mwasi azala ka poli mobala senga ka pardon te mama senga pardon toza na raison wana na raison ebino ke pena na raison mais tellement zaka mobala zaka kosa ki mobali na ye senga ka pardon mobali nyonso azala ka faible liboso mwasi azala ka na humilité mwasi azala ka na soumission mobali to azala ka faible mwasi azala ka poli a respecta ka ye mobali to azaka faible mobali aza mwana linga ba choyer ba linga ye tango se sentir aza aimé arobando tikala ata kasa pona natira mobali ko ata lingo mingi akolakisa yo te akobanga lakisa po koma ovimba mutu ti soki mwasa nga sambela kata ko vimba mutu alors na bomoto mobali akolakisa ngo te yango nga na lingi bande kwa basi oleto lobaka mobali yango akei mobali yango atikali aza ya ngai la salande latande bibundeli we koluka ye akende te ata confirmer sili aza na posa ovandaka na yo latande bibundeli we kosala ke aza na posa vandaka na yo zala mwasi ya respect zala mwasi ya politesse zala mwasi oyo aza na discrétion makambo couple mesuka kana ndako na bino zalande na politesse monoko gileti ba mama monoko gilette le kombaka lingala kiabu lingala ko kata même na rideau kiam lingala ko pasola sani pum nyoso to na pona nini pona poto toza na poto tozonga na pena mamba bokoko na biso ndenga na zabu ngo pasta mona papa na mukolo moko takota na cuisine lamba papa na Gabriel take kufa yebi atande balamba kate o uti no pe musala ko na mona ngo tuva na ba train o uti pe musande to uta mso mona mtobenga mbali na sindingo tikala kiwana o tsitsi ko basani paka na fatigué wa courageuse maman mobali wana to tinda sko basanya na aza mwana musala aza femme de ménage na yo mama to banga makambu to banga nzambe mindele copine ngai m'a dit que son mari fait la vaisselle copine ngo aza mundele mobali aza mundele tozana na bokoko moko te bana bokoko na bango tozonga nanu basi mama mobali pazaka na posa mwasi ya mabondeli obondela kata nzambe te otika kaka place na Facebook songi koloba kotongo ye banela mba mutu alataki utaki wapi boni okomi commissaire okomisa mobali no juge mobali akomi okimanda kumakelela ba nyongo ya ba moziki omona ke lambe de kaki fo defa mobali akomi na okimanda kupona yango siko na lingi na sunga biso to sunga na eza mamba ko sungana bana basi ya nzambe ba mama bana mama nanga aya makamba ko sungana tikana no makamba ko defa lata na politesse ngala yebisaka batu na sekisaka batu na binga so na kucho zo katela mobali no lingala bongo ya nanga na ko papolo mbata sikwa basani bani ndeni akosala ngo peut-être na plaisir à se pesa moi na mama sikole basani pona mona ko lembaki mais yo ko bando tinda eta yelo ko ngo ko misa biso na bite so na poto ngo tolongwa ka fiki so to yaka na bandako to yaka na banini weso atango mobala olinga uzana mukanda uzana ndaku mteko bala yo mukanda mteko bala yo moko longwa kina kisaso yaki na bandako kombe na poto boni bandeko basi boni mwana mama na ngali kambo nini
La ta politesse, mobala lingaka ne moi ça respect. Oh, ataki mobala na kisi, ataki mobala na kisi te, bataka mobala na kisi te. Mobala lingaka iska bazo lengela ye. Alingaka c'est le c'est chéri non ne fait rien. Ma pas fanda. O so benga ta chéri mkoni. Olam qui n'attend bonjour chéri. Attends quoi, il faut répondre te. Yami bala répondre te. Maman fanda yami ça toi pour répondre. C'est sa nature et l'homme il est comme ça. Donc changer nature à homme te, il est comme ça. Longola nanu makambo akulataka ya kolingaka mingi makambo ezanga tina zonga na unakibo mwasi sala nanu makambo akibo mwasi lata nanu politesse la poli bande ko basi toza la poli et respect mangala malamu maluba sukali na munoko mama yango kovandisa libala tileti awe vandisa libala te au Brésilien soki tu wapi mangala nini epoleti 15 cm ya mapeka orgueil mobala lingani moi sur orgueil la Bible dit Dieu résiste aux orgueils il fait grâce aux humbles mobala lingani moi sur orgueil te o mobali ye moko ndenza mbasala aza orgueil yo ki suku ye no orgueil boko suka wapi couple orgueil ozika te na ndako ekozika te ngana lingi na partager na ba mama makambo na posa ba jeune fille te ba jeune fille bango ba bataka ka mapeka maboko botango yinda ko kenda ndaka ba loyebo lamba te ndesiko kozonga mbango epa mama nazuluka ba mama ba femme o ba femme de valeur ba mama aso ba femme de valeur basi ya solo mwana mama telema lata politesse atoza nango te senga nzambe banzambe nazoluka politesse ngamo kwa na lata pona boite la libala lelo tostololi Toto qui mamba on attend poto tsaka muke na Facebook lelo na lobi boye bande ko basi to luka politesse soumission discrétion considération mobali na keska bazo considérer ye ndeko mona ko yambango lokola mwana si kanan ba manka ya considération ozo déconsidérer mobali ondelo kwa salite mama boni mama mikiti ça zala mwasi ya mabondeli mobala linga pe mwasi ya mabondeli azana problème bobondeli boji solution luka nzambe koma mwasi ya tina zala mwasi mobala azana posa na ye na vie ekosunga biso ba séparation ezanga tina we ekosila oleto betaka to le confinement va na ndako oko conserver ndenge nini lelo ezalaki mokolo ya liboso lelo ezalaki mwa première partie ya mokie mbala sima so seigneur asungi tokozonga tokolobela lisusu lelo tolobeli politesse discrétion tosilisa nkutu nanu te tolobeli yango kaka mbanga la volée eza lokwa na pesika ya programme soki nzambe asungi na kozonga lisusu tokosolola merci beaucoup na pamboli nzambe mpona bokoyoka ngai bao bakosepela bayoka ngai nzambe apambola bango apambola mabala na biso mpo tozala na kimia ngai babino ndeko Hortense yaya ba Annabelle Dedo yaya ba Myriam ndeko ba mama Pauline Italie ya ba mama Aso ya ba dada Stone Ipoma nzamba pambola bino bana nzambe nzamba pesa biso kimia na mabala nzamba longisa biso na makambo bazolukela biso nzamba tia biso na basinya makila na Yesu afeke tozale panya na bafiyo oyo nzamba pambola bino na kombo na Yesu amen. Bandekoe bino noso na sabone na tolo na se 100% Jésus. Amen.